mensonge pour la population. Réponse elle dit oui. Oui, on a été. Ézéchiel 22, 28 et lobby. Moussa na bango ya koloba lokuta. Ete nani? Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Ma sœur, Dieu m'a dit que yo est en France. Et puis, mon bal de phase à mon bal à poto. Ok, c'est frère, merci papa. Et puis, tant que les papa, c'est parce que la bonne nouvelle est que en France, on va dans France, basailini, cocorico et c'est un ça qui professeur za kubona bato baza kosaka misaki prophète en général. Jamais bayaka na mauvaise nouvelle. Jesus, ngai frère, ngai moko prophète moko tango nazali ko voyager kaka neka kwana ba ebisenga ke mwana ngali kusoka na mwana mobali. Ya. Tango na kena sonogramme ba nazwe sangai mwana nkento na mwana. Kazo bidela haka ba dut. Ngabite. Oyo fata mwana ko bonda ko yeba pena suki. La soba kutume ba biloko nini. Ngabina ko somba suki mwana pena na moni abimena yeba pena mpona yebi mwana za mwana mobali. Na tela ko mwana mwasi. Qui Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé oyo. Na kukina wako pesa ba 1000 témoignages te. Sinon bakoya ko banaza ko kende contre ba prophète o bazana balabala na biso. Ba prophète oyo za ko mona oyo to mona na Ézéchiel 22 28 za ko ba ke ba ya kana Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Musa na ba ngota ko ya na ndako avandi ka ba boetise. Nzamba la kisinga ke ndako bozana mapambo le belé. Mais ça et ça et ça. Et puis tant on a kende papa prophète zokana me pardon ko bimate Musa la nzambe aye awate mona babake na chambre yo muni bo Musa la nzambe ka kuvisa kende ya panga bwe Luka tambo ko pesa e wana yo nzamba pambo la bino d'ailleurs année prochaine bo na bo me télévision na bino wana boza ko tala kande yango muteza na milimo ya eza ko swani saka bino donc nzamba lobi que vous me remettez ces postes téléviseurs là. Tant beaucoup pesa ngwa comme na ndaku nayi. Mais pas la bino za ko yela ka bino ni. Bakama mabe. Oh biloko bijo wana la teza na besu mabe. Lobi o pe bo pesa na bo pesa nga yango. Tant beaucoup pesa yango lobi okuta nayi comme na kingo na mwasi nayi. So ya mwasi nayi te ya mwana na ya mwana ite makangu nayi. Wala so za ko tuna na question zaka ko conseil ko répondre. Ningi c'est question mukeme ya munene bande ko balandi yango. Est-ce que ba professeur donc faut utiliser mensonge pas zo biso to basala ka mensonge? Réponse dali oui. O yebisu histoire le prophète mangé par les lions. Mensonge te le wana. Mensonge. Et pour bango mbele ba prophète. Aha. Akosi moninga ne prophète. C'est pour vous dire que parmi les prophètes, ou bien bongo, ou bien mensonge. Mais mensonge, on peut faire la suivi l'action, vous allez que pour kangayo kaka, nanini. Il y a des contacts dans mon candidat Esaïe, chapitre 30. Maman, comment pour nous répondre aux questions de Yongaïte, mais mon livre centre à travers la Bible, et ça peut faire réponse. Est-ce que l'okuta, Esaïe 4 dans le prophète, pour bakanga batu, réponse est oui. Oui, on Esaïe 30. Verset 9 à 10. Baza koloba ete bakendaka okosa bana ya mike. Banani? Bana mike mike wana. Ba prophète bakendaka oza kolala mama ani. Bakendaka okosa bana mike banani? Ba prophète. Ba prophète. Pona nini? Mokanda Esaïe 39 10 continue kotango e koloba parce que bana mike bayebi malako na Nzambe te. Moyemba sosola etke o ezali loba ya solo to lokuta ezate baye baka ba prophète oyo ngaya un prophète un grand prophète soki prophète leader ya soki église ni nango mukomsu to kutana kana ye aye baka ngai te mais quelques questions na posa ki apoengisi mususu camarade msola na premier ce garçon qui il est ba expliquer nazali nani mission ayela ki a casser yango soni ko. Non, réponse ezali yango yo na Esaïe nayebi na ngai te mais réponse na ngai na pesa ki ye to nazo pesa yo to nazo pesa bandeko ba vivre toujours na côté des prophètes l'homme de Dieu Esaïe 39 10 partout comme on a muto akanga na pembeni ya prophète msoza koya c'est un enfant. Oh. Esaïe 39 10 abi keba Bible sokaza koloba balingaka okosa bana mike soko sali erreur okelanga sens figure ndenge Bible komela onke balingaka okosa bana mike
aba so bana mikeo baza kolia no poto na liloba na Nzambe ona bakemba te okonokuta un médecin aza membre église wana un certain prophète oh tokende kozo mai wana poto ya mai ya lusakumuni poto ya mai yango kende ko analyser yango sala pH ya mai wana un médecin ayebi bien ke tala bankusu na kata mais mai yango mai ya nini bilharziose baza na kati typhoïde eza na kati bascaris baza na kati mais église yango mutu bato baza bamanga ce sont des médecins na église wana babiologiste bazali baliaka mabele wana me mabele yango yoko biologiste okende koloba ete parce que oh c'est prophète XYZ oyo ya biso se na ngai mokanda ngai naza kokritike mutu moko te naza koloba église moko te Nzambe alimbisa yo soko oza kokanisela yango ke naza koatake XY église mokanda ezali 39:10 elobi bakosaka kaka bana ya mike peu importe ozali nani oyi kozala docteur oyi kozala ingénieur oyi kozala un magistrat oyi kozala qui que tu sois soko okendaka na église oyo ezali ke potopota mpa baza kopesa olia yango awa na mokanda ezali 39:10 ozali mwana moke oyo balobeli awa maloba na biso bali kokende na place nango toza kokende na conclusion na yango bana mike senanga na église batondi bana mike na église keba banetika basamuel bazalaki bana mike ta bali koyeba liloba na Nzambe me babengami bana mike te Saint Jacques Gide bazalaki bana mike me bamonaki bamikolo na miso na nani ya Nzambe keba batimote bazalaki bana mike bapolikarpe bana mike baanania banani oyo mwana okolo satelaki maboko oyo na bapolikarpe Iniasi bazalaki babebe ekolo sa botika bana mike baya epana po bokonzalo lekokani na bango me tomoni bango bazalaki bana mike baza kokola liloba na Nzambe keba Jésus-Christ à travers les apôtres, tous les apôtres à part Saint-Pierre bazalaki bana ya mike awa Esaïe alobi ete keba bali na chapitre 30 na 9:10 bakosaka kaka banani bana ya mike même si oza merese soki okendaka na église oyo baza kokosa yoke mon frère oza merese Nzambe alakisi ngai ete yaka awa epuis mela mwa mai oyo ya lusakumunu oza mwana ya moke epuis eza mpe likambo ya soni yo merese bakende kopesa yoki sangala wana ya mai wana ezwamaki depuis 6 mois 7 mois passé po eutaki na rivière wana ya mamaza bankondo n'est-ce pas ozwa mela epuis mpe ndako nekomaka meme mpurali sena mona banyao baza kolana na bango makambo na bango nyao mwasi peut-être baza kolana na nyao mbaya lekila batolo madame namunga wapi mai wapi mabele baye église oyo kozala monene ndenge ni soki eza dirigé par un prophète soki baza na philosophie ya un prophète senaka okende gauche ozonga na droite bamembre nyonso ya église wana baza na mokanda Esaïe 30 verset 9 tina 10 ce sont des petits enfants bakosaka bana ya mike epuis mai ezanga te na ndako soki ngai nazwa mama oyoka kende nani kotuna mama kingandi kuna soki mai ya nkondo wana mai soki esili kende nani kotuna mama kingandi soki mai esili na mabele ngakutusenanga mpona kosa yo te un certain jour namonaka pasteur moko boye frère moko boye nakoki kokritike misala ya Nzambe te na ndenge ezaleli me nakoloba yango mpo efungola bato miso pesanga nanu bidone bayi wana soki nini un pasteur précisément un prophète tikana longola komba pasteur un prophète azali prophète paraît-il ayaka wana bino nyonso boyana babido ya nini ya mai rima roba sakumunaka bamai wana apesi na bato nyonso bokenda bandako bosala nini yango soki bayela butu fwakila ya bango na miso sere mai wana oza komona bato mosusu esala bango tuti na ne mai yango ezalaka na ndako bayaka kozwa fimwa tensiaka me tuni ye avant olamuka na mbeto ne osambelaki ona tsenga mai ya nini ya lusakumuni me toza koya po tokenda conclusion biso mpona yebi soki mama Ani baprofete abo ce sont des Don Juan. Qu'est-ce que signifie Don Juan? Don Juan la force médecine bato bazali ya koya na nsima ya opose la question kobosana te bandeko toza kokenda titre mama Ani chapitre afongoli awa est-ce que baprofete baizaka mensonge mpona kokanga
biso. Oui, ce sont des Don Juan. Parce que bayebete makanisi ya mutu, force ya mutu. Don Juan bawi ko pesa ka ata carotte oyo ke ba miki yango bakizwa. Kende ko lia pona malade oyeli. Et puis le lendemain rapport payé papa. Depuis on pesa inga moi moi lu so kuna ni bu pesa ni e komi calme. Ce sont des Don Juan. Mususu ayebisaka ser moko be ser na ngai yo unayebi que ça fait plus de 10 ans za kobota te menzambe akopesuka mabota okobota. Et puis après quelques années ser mabande alléluia. Amen. Oyebete babule be na saina za kobota te sikoyo papa passer aleka ki wana papa prophète aleka ki asaku na kinga et puis boyebi ka témoignage na ba pasa bangoyo. Mais loko moko ser na za ko yebisa ba témoignage l'église ke Kote akendaki ayebisi bane lokola mamene dia lobi na kobota kaka. Mais c'est nanga ba pays développé que les États-Unis comme na ngoke moi sino sa ko yibota.